Yaya likambu ya pasi Sony Pemawa laloba nini pona ba musicien congolais ministère ya culture oui c'est vrai ça dit kaka ba musicien te mais topé kaka ba culturel oh ba na mboka te mais tina libanda pour ba congolais yaya pasi Sony un musicien congolais comme on a ye Tino Botangisa ye a évolué kabongo na Afrique de l'Ouest précisément na Nigeria yaya et pesi pasi ya kosakana te et pa wapi musicien oyo akufi ba kundiye na chemise ya pamba na coupe ya mukuse soki otali yango ba image oyo elelisi ngai musicien oyo Tino ye akendaki na Afrique de l'Ouest précisément na Nigeria mutamaki ye kuna Abeti Masikini boyebi ki Abeti Masikini que je rends hommage, elle n'est pas n'importe qui. Première musicienne congolaise, pour ne pas dire africaine, Oyo, Abeta Basali, Amine, Abeti Masikini. Makambo, je suis fâché. Kasita la mec mouvement kuna, kaka nek ma mission au Kende. Hier, Kenda Gatikala kuna, Abala kuna, a évolué kuna. Na tangu ya liwa na ye makambo ebimi ya. Les gens ont contribué mbongo ebele pour na Tino, kasi, bakundie na chemise na coupé. Pour l'année bakuni nengo wana. Qu'est-ce qui s'est passé yaya yango toko solo yango awana émission elle est là na invité na biso. Ya deni finalement et comme nango habitude ali ko banga souté et comme nango délure na ye ya ko beta ka bambodi ya deni azongi Kinshasa a de kikuna na télévision alobi yango tout o apesi ku tu position na ye sur changement ya constitution des mandats pesa mukiata 3 mandats autant de mandats et ko sala nini ya deni abangite alobi o ya ko loba mais kaka na émission wana awanga ni kombo alobaki ya deni yo okubomisa biso to ko songela yango kaka na émission ya lelo. Yaya plus malin que Kindolo. Est-ce que makambu o ezali kolobama ezali ya solo to ya lokuta makambu ya mboka comment se fait-il que ba individu ba andi ko gérer yango yaya balobi Abedachou serait à la gestion ya vignette ya Congo do ba vignette o ya biso ba disque o ya biso ya République démocratique du Congo mbongo nango mutali ko gérer yango Abedachou na ebité na ndenge nini est-ce que c'est vraie information oyo to ezali ya lokuta yango to ko solo yango awa na émission ya lelo yaya na mokilita ko zalaka na Congo Kinshasa la belle Congo boyebi ke RDC Kinshasa précisément ezalaki la ville la plus propre de l'Afrique et puis bus électrique liboso na Afrique mobimba pour ne pas dire dans le monde peut-être ezalaki na République démocratique du Congo ba service nyonso ebandaki kusala mais sikaboy est tombé kadik et kamwisi biso to ke de bongo na province ya Congo central précisément na Madimba et pas wapi ya service ya hygiène ezali kusala nanu ya est-ce que wapi ke Madimba ba contrôler ka ba toilette chaque 3 mois toilette na yo dans 3 mois ba ko contrôler yango te kitoko to ko zongele yango kaka na émission ya lelo voilà. Alors en passant je rappelle le 15 février ya to kuta na Paris Grand Arena Arena Grand Paris et pas wapi Vangantama les vieux Vangantama ouais rançon de la forêt akobeta retour ya roi n'est-ce pas Schengen ngai tata Sedek na kozala wana le 15 février yo ozanga tozanga te biso surtout ya somba billet yango yo somba billet pendant le 15 février et pas wapi we rançon de la forêt retour ya roi de la forêt n'est-ce pas Schengen akobeta bongo na Arena Grand Paris otoloba kité tolobi voilà. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha
Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika news tu zwami merci la confiance pe fidélité bozali ko continuer ko sa programme oyo radio lokole masolo et pas wapi to kuta la chaque fois pour na ko solo la makambo zali ko le kabongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ngai kombo na ngai fiston pelende tata ya Sedek c'est déjà la festivité à Noël alors ya to sangana eri yangoyo osana besoin ya moi dédicace kaka ndenge zalaka tika to kutalaka pona ko pesa kabino ba dédicace komena biso na privé papa fiston ngai komo na ngai intel na pesi dédicace na ngai na famille na ngai mobimba voilà et kozala ndengo wana voilà en passant nous vous rappelons que Maman na biso ya Canada, maman Malka Rose, azongeli biso na ba écharpe. Ya ba écharpe oyo tolula tolataka yango kala. Ba écharpe oyo soki olati yango obimpe na un grand homme. Maman na biso Malka Rose na Canada azongeli biso na ba écharpe oyo. Alors, vous avez besoin écharpe wana yaya ko hésiter te. Boye biso maman Malka Rose, ressent ta beauty place. Place ressent ta beauty place à zongi ressent ta beauty place et zongi na kati na bino ya ba écharpe ya solo un homme élégant simple écharpe ko na na chemise na safari na abakos ya kitoko wapi et zongi libiso de susu alors pour la cosa écharpe au lingi ya écharpe ya couleur nyo surtout olingo c'est la commande spéciale au bengi kaka maison ressent ta beauty place na Toronto na Canada voilà pour tout contact appelez au plus 1 365 33 6 98 38 wana okozwa bongo maison ressent ta beauty bien sûr appelé par WhatsApp na Canada et pas y be sharp ya kitoko ali ko mona wana ya e ko leka wana ngai tata Sedek na BT sharp ya ressent ta na kitoko en tout cas maman na biso Malka Rose merci beaucoup na initiative kitoko o zongi si les sous ba africain na ambiance c'est tout le monde qui veut porter les sharp psycho ya ressent ta beauty yo otikala ngana tikala te je rappelle ici ressent ta beauty na ba écharpe ya kitoko abaki célébrer ya osalaka likolo munene ye ateka ba chaussure ya basi tu ya mibali pe ya makolo minene à partir à 45 mata ya nga makolo nga minene trazanga sapato te so beki ressent ta beauty okozo yango je rappelle pour la énième fois numéro ya ressent ta beauty c'est-à-dire plus 1 365 336 98 38 okozo bongo ressent ta beauty voilà. Au fil du temps, tokobanda kozongelango na émission na biso. Voilà. Ozali kolanda biso, ozala na Bujumbura, ozala na Bukavu, ozala na Isange, partout esiko ozali, ozala na New York, ozala na Kuala Lumpur, na Cape Town, na Durban, na Mozambique, na Botswana, partout na Angola. Tala émission na bino yango yo ebandi radio lokole masolo. Voilà. Yamboto vendre la makambi ya musicien oyo. Bakundi na coupé na chemise pesinga ipasi or kokunda ya mutu ezalaka honneur un dernier hommage mais ba préféré kokunda ye na pantalon te kasi na coupé na chemise il faut mourir chez toi chez soi kaka pa na onde bakoyeba valeur na yo donc sous le nez de tes siens et puis si passe quand l'inga étranger oh ils ont pensé qu'un bilinga maman que le baki yango ya tarasiko est-ce croyez-vous que soka une femme congolaise balinga ba kunde ndengo wana et puis singa imutu pour soit likambu o kasi yango to beta solo ya artiste musicien oyo Tino ba tangisa oyo ba kundie na couper tika to développer moi 2-3 makambu oyo modi bongo na sommaire voilà. Yaya tout que les mamans la Congo central précisément na Madimba et pas wapi bazongi si biso na ambiance li susu bazongi c'est dans Leli tozongi à l'époque ya Léopoldville Congo RDC Zaïre même et pas ba service nyoso ya l'été bandaye ko sala surtout hygiène
Na madimba service ya hygiène ezali kosala nanu ya kaka chaque 3 mois ba contrôler nzongo inene boyebike na ndaku mingi soko nzongo inene ezali propre eza difficile pour maladie ekota kasi soko nzongo inene ezali propreté yango ebendaka ba maladie ebele ba infection ebele kasi na peu de moyens service ya hygiène est ça la sous ministère de la santé je crois service de l'hygiène c'est le ministère de la santé va soutenir bandeko oyo ya madimba la Congo central pour la service hygiène ezonga non seulement ezalaka mais tout le monde a pratique nango est-ce que comme tant ce qui se passe dans madimba la Congo central sur l'hygiène landa nous sommes à Madimba pour la première fois je ne savais même plus que le service d'hygiène existait comme à l'époque à Kinshasa. Voici les chefs de la délégation. Vous allez voir, ils ont visité, ça c'est l'équipe, ils ont visité les toilettes, ils ont visité... Alors je vais vous laisser entendre hein, l'hygiéniste. Tata. Ah, Beno. Ah. Beno qui salue ta salle. Beno qui salue ta salle, qui salue qui contrôle, du WC, du bansala, parce qu'il faut tout sa bambou. Betu kuintsasa kisalo kira kifwa kabetu koni kuba Congo mu territoire Madimba hygiène izinga kakandanga ndanga continue après 3 mois tu continuer bansala après 3 mois tu fais du salanga de sensibilisation mukulonga babantu parce que muzinga mubunketi. Mes chers amis, vous me voyez, sinon vous direz que c'est pas vrai. Mais vous voyez, vous nous voyez. Alors, c'est quelque chose que je voudrais que ça reprenne sur le plan national. Effectivement, sur Kinshasa, comme ça, que les gens savent que avant à Kinshasa, ces services existaient. Mais au territoire du Congo central, territoire de Madimba, ces services existent. Toyo canal sous papa le blabison. Ah, il camné au blabison. Là, ça le problème où tu me conseilles. On dit à l'objet. Rapport nous c'est moi naga. Papa ça moi le kambo bas. Betu kumadimba betu tatiala service de jeunes kudia masama feti kala mamboti nzo ifeti kala mboti wese ke feti kala ndegi mboti ava udia sukula moku ntente bulugana sene mboti yempangi yako feti sukula moku kari malari masakir kapita kizaya antuka mvuni mfune mana service jeunes kalwesa gonda yambe fita kuisa bimbiri kapita zaya bio tune mfumo wetu tako yeni yani. Vraiment, je voudrais que les gouverneurs puissent voir ça. Et je sais même que même le président de la République, là où vous êtes, vous allez voir ce qui se passe dans les provinces. Je voudrais que ça soit quelque chose qui reprenne à Kinshasa. Vraiment, Tata, Mshaokidi. Merci. Yaya, et pesinga mutu ko so soki ezali ya solo, je regrette. Soki peut ezali ya solo te, c'est bon, mais et ça la mate, et pour ça la mala, soki ça la mandengwa to projet ali, nga na comprendre, je pas encore confirmer. Tout ça la incertitude. Yango to tia ngo na conditionné, mais ndeko oh est-ce qu'il y a confirmé ngo? Il paraît bon ya ba vignette. Papa vignette, papa fiston, vignette ngo nini? Obi vignette te. Disque ba ngo en anglais, vignette ali mutu kanyo surtout ezala kana vignette. Autorisation à une année pour la kotambola partout hôtel de ville makam au kasi nani alobi ke mbongo wana gérance mbongo e ba vignette ezali ko salama to ezali géré par Abedachou azali nani ba commissaire mwana mboka mais tu ebi origine naie moi je veux pas rentrer na ba débat wana kuna na ba polémique wana mais est-ce qu'un individu peut gérer l'argent? Il y a l'état, un individu à cause de la président délégué général, à cause de la CEO, il y a compagnie Moko, il y a l'État Songolo, mais sous tutelle, il y a l'État Kaka. Kéyé, le coup là est comme la Congo, tout le monde a un passeport. Oh, il paraît, Zoé va dire que j'ai un passeport. Vous savez ce que ça a créé. Est-ce que je parle ici avec réserve. Si et seulement si Ezali a solo et que ça passe. Biloko ya mboka.
botika bana mboka ba gérer yango loko ya mboka eza la gouvernement pesa yango et pas ba individualité po mabe kokota nandi kokota na ba détail pena makambo oyo ya beda shooter si c'est seulement parce que j'ai pas encore la confirmation mais na ndeko boyoka ndeko oyo ndenga ali koloba est-ce que ndeko oyo alobi ya solo to alobi ya lokuta landa na makambo vignette oyo ezali gérer mbongo nango il paraît chez Abeda Chou landa bandeko ba congolais mbote sika bozali mais so moninga na ebone na kanda jetena na kanda na ne sengote na bina tu nanano Abeda Chou ba yemba repa ba musicien wa mundele metu e libanais wa ya na Congo azaka nani na kata Congo a occupera place politique ni na Congo na tu nanano Abeda Chou po to ele kelanga bandeko folo ba vérité parfois ça blom suboye bité. Est-ce que vous ndima muto wa Abeda Chou a gérer mbongo ya vignette nyoso ya Congo to ya Kinshasa mbongo ya vignette nyoso ya Kinshasa et qui n'est pas Abeda Chou ni de père ni de mère ni de près ni de loin congolais un commerçant ya ko sala commerce na Congo a comment na éviter so poste politique ni na occupaka batouchaka te intouchable basimba kayete abazwa batuma bazwa mbongo pa na ye po ye donc tout le gouverneur a koyaka na Kinshasa les contrats comme Abeda Chou tazo asko mbongo wana ya vignette à Kinshasa tango bandeko na biso ba congolais ba des pères et des mères ba constater cela que un étranger libanais mon commerçant yaka na Congo comme son bon vignette ils ont un profit à peuple congolais té mbongo a vignette ce qui n'a pas d'intérêt il y a population congolaise té et comment na poche il y a un libanais commerçant mon boui c'est là où ma bébé bandaki na DGRK bande ko ça la examen ça constat c'est le moment na soit foot sa vignette ba foot ça té DGRK boya ba finage wana allez Daniel Bumba il lokola ko kate ba so ngisamisa tango ngobila saki trop bi ngobila limbisa biso ngobila limbisa biso pour yo gérer que au moins moi bien Kinshasa c'était récité pas na yo par rapport à Daniel Bumba 0 dans tous les gouverneurs au bakoya kangobila Bumba nani botuna kimbuta dossier na loba botuna donc moi on a tout la vignette qui n'a ya population congolaise et au lieu qu'il y a caisse ya l'état et qu'il y a poche à Abeda Chou l'homme puissant à Congo ouais non pas en quelqu'un étant que congolaise des pères et des mères et maman la combattante oui des lits de pêche confirmés et Zani chef de l'état fungola mi sous papa fungola mi sumo konzi eta ke songi na yo na ye ko peso na yo ko peso information mbonga vignette so ba congolais boyoka ekendaka na poche ya Abeda Chou azanani obile mala ne biso ba congolais so to yebisa bino ba vérité bondi ma répéter bon vana kana bino pe botam to ko Abeda Chou un commerçant mo ya na ebo akonza kangi pe intérêt population ça te point à protéger la mutu moro boy parce que mutu a protéger Abeda Chou aza ennemi 100% ya peuple congolais aza ennemi 100% la population congolaise aligné récite la population te aligné peuple congolais te soit aza diable toi aza rwandais ah oui c'est lui qui protège Abeda Chou soit un rwandais toi aza diable. Comment monter un commerçant ni de près, ni de loin, ni de père, ni de mère, ni de cousin. Aya au Lugambo on a mboka na biso comme peut qu'on gérer poste politique ni Abeda Chou azakana pour avoir gérer vignette ya Congo. Bande ko ba dossier c'est bien quand même tu as nos dossiers à péage. Oui. Donc Abeda Chou azanani na Congo. Population congolaise va les ramon à vignette ba nini tout cas ba les laga Abeda ezaka na mbongo ya peuple te mais mbongo ya Abeda Chou. Ça n'est trop c'est trop. Pour penser question. Merci.
Il y a des nids, 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 et comme pour l'anglais, et comme délire, il y a des nids, il faut à chrétien, à salaboye, pour polémique, c'est-à-dire qu'on coûte polémique. Et comme le musicien, héritier lobby, et c'est le Kotoyo à mettre à concerter à ça la émission. C'est le répondre, vaut mieux écouter ça la émission que dans la film ya porno. Kotoyo qui et ça bilinga et comme tu vas passer finalement bon, na éviter. Tokocha siko ya des catégorie parce que makambo e bandaki ya dinga ba mbodi ba clash bon na petit pour anga ko se garder na actualité na ndenge mo ya bien mais na éviter finalement c'est comme si c'est pas vraiment qui il sera à ça dit sortie médiatique mingi et on l'a raté ça ne concerne que moi. Ba kombo ya bato est-ce que pour na ko sala émission pour na ko loba pour na ko soit gaz buzz et il faut ka ba kombo ya bato c'est ce qui me cœur na makambo o ya ba congolais. Alors il y a des na sortie médiatique après ko ta poto boyebi makambo le cas qui ya tokozongele yango te ya yena pasteur Marcelo et Silaki et ko ba yena pasteur pasteur oh nanyo Kabundi Walesa et consort et s'il était si car il n'y a pas na Roland Dalo quelque chose comme ça va chrétien bon je ne veux pas rentrer dans ma cambouana mais étant congolais Denis Lessi il y a Denis prophète de la nation on a droit à Koloba pesi prophétie to pas bien le prophétie bon dimaka été mais kokisa maka après pesi a vie naï ce que ça vie étant congolais ça m'était garde mais pour la Koloba et ça la mandengo wana il commence avec boya au des mandats kakaté il faut que le 3e 4e bon en fait après si il est pour changer constitution mais quand on va changer constitution et ça dit voir un Nzambe je ne sais pas ça n'engage que oui c'est vrai qu'il y a constitution il faut et ça une œuvre humaine et ça toujours ça rajoute imperfection pardon donc partout au monde mandat toujours constitution d'ailleurs c'est ça même étude mais comment besoin amender constitution on a besoin amender système éducatif ya Congo na biso zali peut-être très bas le système ya colonisation to longo na makambo na enseignement to tia makambo ya sika ya ba mboka lokola Afrique du Sud ba amandaka chaque année mais biso banda to banda époque coloniale enseignement wana ba phrase même na littérature ba phrase wana même phrase to comment ko benga ba professeur musuku to ba grand prof o enseignant wana grand prof ma yele pour ni tellement atangisa yango bane na bani a bloquer le ko wana na mutu akoma lokola grand prof mo au moins à ce que tourner tango ko malibanda au moins le système d'éducation ya bande comme musuku ya compris que pas na biso ils allaient vraiment balamte et ça nous fait mal na motema na biso ministre EPST né enseignement supérieur mais ko amender enseignement na République démocratique du Congo. Il y a des nids à la droite qu'on peut sa vie naïe sur changement de constitution mais est bouleversé va donner à baton souté yoka et pas à confondre avec ce papimbo mamakamou arobi sur changement de constitution ça langage qui est arobi makambi à prophète Roland Dalo avec wanga la kalobi comme bon finalement et ça va délire naïe la jeune en va délire naïe Denis mais la vérité est que ce que le président est tenté de faire c'est la volonté de Dieu. Le changement de la constitution ou révision ou quoi c'est la volonté de Dieu. C'est ça que j'ai donné. Bon, on a 3 schémas, on a pessimino. Ce qui va te trouble, on a naïb ça qui a toujours passé tant il y a turbulation. Dans le lobby à Kango, il y aura des gens qui sont en temps de turbulence dans l'avion, à la ta ceinture. Tous en un moment où ils ont traversé un moment difficile. Faut tout la ta ceinture. Et le but est avion quoi a payé ou quoi non. Et moi je soutiens le changement ou la révision constitutionnelle parce qu'ils incident l'éternel Nzamalinga pour moquer Téléma. Yé Aza patron Yagotia Basocle Namboka pour futur. Laura Dalo Alobaki Roland Dalo Alobaki. Naza d'accord na yé na place one. À part qu'il y a il n'y a pas de 2 mandats ou 3 mandats, ne peut pas faire ça. Je ne crois pas à ça parce que l'évolution est tout. C'est là où le président prie. Bon, ça va. Mais dans le Biboui, en tant que comment Moutouté. Otangi. Mais dans comment vous Otangi comme Moutouté. Nabina Tangité. Otangi. Otangi comme Moutouté. Dans l'Ongoli. Dans l'Ongoli. Mais dans le Biboui, Moutou Nyonso, Yao, mandat est président, comme ça, 2-3 mandats, c'est un mensonge. Parce que Azam Moutou Nzababtini, pour être socle. À partir de socle, là, Bissonio Sotroya Sima, tu vas réussir le coup. Si les gars n'ont pas zali, bon mais ça n'a pas aussi les gars, mais souka bon bien a raison. Attends na souka, délai c'est l'obak, bon quand sanga kaka. Bon za mabanga na bino, bon tiens na poste, bon tiens on a c'est. Bato ba oti na ma on anzela ba on ba tamola, ta 9 personnes, pas que nous tamola.
bakokutana na papa oyo azalaka na nani oyo ya pire oyo na bato oyo ya nani oyo bazalaka na oyo auta ye basuspension bakomona ndenge bakobimela yo na nzela général oyo ya police comment ena soki alongo boni soki nani voilà yaya tosola lisolo oyo bakundi musicien na chemise ya pamba na kilote epesi ngai mutu koswa oui c'est vrai mpona kokunda mutu ata okundi ye na badiama na baor akolamuka lisusu te mpo ya kotala bokundinga na lamba etoboka bokundinga bolumbu bokundinga boye mais mpona honneur oyo ya kopesa korendre un dernier hommage na mowei mutu oyo bokomonaka ye susu boye physiquement te peut-être spirituellement nde akoyebanda koya kotala bino kovisite ye epesi mpasi na kati ya eloko oyo esalami baleso ezali ebele yaya oui c'est vrai biso nyonso tobima libanda bafwa kumputu tokenda libanda koluka parce que na mboka na biso makambo ezali kosimba mpena bien te d'ailleurs bato bakenda bapréféra kovanda libanda ya mboka ezali kaka te mpona mboka na bino rien ne va te soki ezalaka ndenge wana bato babimaka libanda kaka mpona mboka ebonga te nde baaméricain bakenda kofanda na mboka mosusu te nde baaméricain bayaka kofanda na afrique te nde bafrançais balinga kofanda na mboka mosusu te yaya. Moi, je vous dis, même de Français, c'est bousqué pour aller vivre aux États-Unis. Maramamo Zara mystique. Il y a certaines personnes qui ont pour vivre bien, ils font dans la Libande et en Boka Nabiso. Moutoumsou dans Boka Nabango, au moni, Makamboe Simbate. Maintenant, au Kenemboka Libanda, avant de kuna, Makamboe Simbi. Moussoupe Mboka Libanda, Makamboe Simbi, tant qu'on a Mboka Nabango, Makamboe Simbi. Le cas est mis ici. Mais ici, comment on a Tino Botangisa. Ce qui est na Facebook, beta Tino Botangisa, au comment on a grand saxophoniste, 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 sur guitare, sur nini wana. Akenda en Afrique de l'Ouest na Abeti Masikini. Abeti Masikini na ko expliquer tazali nani yeba Abeti Masikini, artiste musicienne congolaise, africaine, munene de l'époque. Abeti Masikini paix à son âme yaya. Kaka ndenge ba musicien ba okima na ebité na kaya Tino Batangisa soki akimaki to atikalaki. Alors, il avait préféré vivre na Afrique de l'Ouest, mingi na Nigeria. Atikala kuna asala vi na ye consort abala abota kuna. Kasi moi si abota kiwana. Bref, tango akufi, oui c'est vrai que communauté congolaise oyo bazalaka kuna ba yebiye kaka neto iba vie mususu ba bazala les États-Unis ba ancien musicien ba otika musique to commencer la musique il y a encadré ba petit et consort parce que vieux oyo Tino Batangisa babi grand musicien ko sakanate encadré ba to be na Nigeria ba ndeko ya Nigeria mbote na bino sika ba congolais kuna ba africain en général. Kastango wakufi communauté congolaise et kangsaki mbongo, communauté camerounaise ba africain belé ba ebi na kombo ya Beti Masikini ba kangsaki mbongo plus de $5,000 sur ba $10,000 consort. Kasi moi si na ye nigérian pardon ba mbongo habité obala kufi to ko dépasser mbongo dengo wate to kunda kaka ba sombeleka moi chemise moko na couper ya mukuse ya soko tadi couper na mona te ba kunda mutu na couper et un artiste musicien une star étoile ya ba kundi na couper et pesi pasi ya ona sa ya lingaka mingi okufa na mboka na yo lingaka okufa na mboka na mais moi ça me cœur pourquoi est-ce que communauté congolaise est s'intégrer dans makambo oyo kolobanini ya donc pesi mbininga mingi ya kosakate na lingi avant to yamba inviter to sur makambo oyo ya Tino Batangisa artiste o ba kundi na chemise na couper yo kana ndeko oyo na Nigeria ndenge atindeli biso audio azo expliquer ce qui s'est passé suivez to landango nae aza nigérien bon moi si nae aza nigérien moi si nae aza mutu ya neti biso benga ngo province bango eza River State moi si ayaki na mwana ya liboso oyo ye mutu abotali me bano batikali bana na ye nyonso tu mais mwana oyo wana mosusu mutu azokamwa bango nde bazokabola mbongo basombeli kilote oyo nayoki pa bato bazaya una mais vieux wana abeta miziki abeta ba Nairobi a voyagé trop aza vraiment international bon so nazobeta banzembo oyo senga naimba ba kale ba banzembo akala azali oyo coacher biso azobeta saxo même ba maya la robeta ngo kitoko donc nazoyemba kitoko banzembo ba lutumba oyo mais il y a des musiciens oyo net ka
emene ya ba jibe ba mais il y a ça pena musicien vraiment loa ba lomba betra na ebi na ba guitare nze mo ezaki na gambo ezaki dans yebi aiza un grand musicien un chanteur il y a ça vraiment musicien et donc malgré na koma banzembo bon na ebi côté mais aza vraiment musicien bon il était vieux comme on a pêché sur Betty pour la photo sur Betty na Betty Facebook au monae batangisa Tino bon na ngai una aidé moi na yo ya mukolo idée na ngai zai que na mema na kin lo na ke kin ko beta na mema aluka famille ya papa na mais tant mais bisinga que maman la histoire na yo qui en tout cas est découragé na makasi donc baza reconnaissant la vie bon ils ont mon côté bah ils belé mosusu papa moko azopekisa bato bobala basi ya mboko te ye azalaki na mwasi bavandi na bana azalaki docteur ntango akoli ekomi so baza na discussion mwasi na ye bana bakoti bazobeta ye babenge foreigner donc étranger donc baza ebele mingi bakufi kaka donc vous ne pouvez pas croire surtout bamusicien yango esalinga na sala association des artistes musiciens congolais de la diaspora. Si on a quelqu'un dans le réussi, comment on peut faire ça pour l'hôtel la vie, surtout les musiciens. Et belé, Missou Nazabe na Kenya, Pévion na Kenya. Missou Bazo Koufa, Basida, Bazo Blekisa, Bamona, Bamambongo, donc Mamazé belé. Tout cela, bon, on se tout répondre. Bon, moi, moi c'est un de quoi botaka na mobali mususu atuni mwana ya ndeko mais pona nini bosombi veste te oh parce que sombi veste eza perte en bongo hein comment tu sombi veste ba kunda na veste ça fait quoi bah sombi kaka chemise à pamba na couper mais dans la vidéo on a bien komona ke kaka chemise à pamba na coupé parce que côté deuxième côté c'est que te font là qui en côté de font on a déjà coupé mawa trop ba lia kimbongo délégation congolaise ba fait ça kimbongo après ba pesimbongo mususu ya cash pour da mabaso ba bliko mususu délégation camerounaise ba mission ba pesa kimbongo ba mission mboko pe ba sala kimbo nini ba pesa kimbongo tu vois ba zwa kambongo ko sakanate ba zwa kambongo même nini ingénieur ko baye kozaka pe mbongo batindaka mwana melaka mbongo moyeta voilà epesi pasi yoki ndeko ya audio ndeko wana ya koloba na audio epesi pasi yaya tosalaka tout yaya oui c'est vrai tant balobaka ono poto ezala bon poto kuute libanda ezali cimetière ya ba musicien to ya ba artiste wana makambo ya kala po makambo échanger yaya makambo échanger donc ministère ya culture ezaka rapport ba musicien o ba na quantité même libanda ba branche wana il faut fungoma ba ambassade o ya biso yaya il faut fungoma ba ambassade o so parce que là degré musicien o ya kufi et pesinga mutu ko so yaya. Est-ce que bino boki ma aote musicien ba kende ko kunda yebo tolongono ki musicien ki na ki bo moto ya mutu yaya oui c'est vrai so mutu akufi na lobaki ngone bandeli awa boko kunda ta bolumbu et osala oti mais pour la honneur wana veste ça coûte combien pour le kunda mutu chaussette ça coûte combien bo kunda mutu artiste musicien to mutu simple na kilote na chemise pasi. Est-ce que la communauté congolaise dans Nigeria, bandaki makambo ote, musicien, bokendaka ko s'enregistrer na ba ambassade, bozalaka na ba carte consulaire, ba ambassade ya bakabino ba kaya boy, ambassade peut a cessé de laisser ba kunda musicien boye ya biso na kilote na couper mbongo plus de $10,000 ba lié. Nga epesi ngai mutu ko swa. Na yambi pona bino mwana mboka commandant Congolo Anderson de Djobour molobeli ya ba congolais Afrique mobimba bango message oyo bazui yango ndenge nini tango bayoki alanga nzembo na kombo ya Tino batangisa akufi bakundi na couper na chemise. Mwana mboka commandant Anderson Congo de Djobour honorable député mbote na yo.
Le sac au monde en mboka Fiston Pelende Tata Sadek, le patron de la presse congolaise en Afrique du Sud. Le sac au Mama Rina Pelende, Mama Oyo Akabaka Koleka, Mama Denise Nyakero, Pekoleka Mama Olive Lembe. Merci beaucoup, mon amboka, commandant congolais. Je vous dis, Awa est un communicateur, il y a la communauté congolaise d'Afrique. Moi, il y a la communauté congolaise d'Afrique, pour ne pas dire le seul et l'unique parmi les vrais communicateurs. Les solo, on va tenir le Awa, la radio, le collègue, Pessibiso, passe à Kosakalate. Alanganzembo, na kombo ya Tino Batangisa. Hier, il a évolué en Afrique de l'Ouest. Bah biso awa ayakina beti masikine consort mais eloko intéressé biso liwana ye ndeko akufi baki kokunda ye na chemise na kilote bino bakambi ba dirigeant ba communicateur ya ba congolais na niveau ya Afrique bozaki message on dirait qu'est-ce qui s'est passé avec Tino Botangisa madame Mboka yo commandant. Voilà, merci beaucoup mon Mboka Fiston Pelende ezali pasi mawa komona ke star na biso ameta saxon na tembe azali pe arrangeur na studio avanda na Kenya evolua ti akoma na Nigeria mais mutema pasi ezali ke ndeko na biso a evolue kuna mais liwa na ye ba saboter yango non seulement parce que mo ezalaki te mais parce que asalaki erreur ya kondoba la moisi ya nigérienne. Acceptez que je dise que c'est une erreur de sa part. Pourquoi? Parce que ngai wabino na senga kana biso baleki na biso abasi baba la ba congolais, c'est pareil. Congolais pe bana congolaise. Tala mona mboka Tino akufi, famille na ye etindi mbongo. Ba congolais oyo ba zalaka na Nigeria basangisi mbongo. Communauté camerounaise kutu tellement ba yebi ba œuvre na ye ba yebi musala na ye ba participer na cotisation mbongo wana tango ko na mobongo ya mwasi akangi mbongo wana ba ke okunda mwana mboka Tino na couper na chemise ya pembe makambo ya soni pe ya mawa moko ya bana na ye atuni mwana oyo ye abota na mwasi wana nigérienne parce que la femme a d'autres enfants. Maman ya mwana wana convaincre ye que liwa eza nango eloko moko te ata bakundia na couper osala nini bon gars il faut se mettre veste donc ba saboter dembe ya star bazokunda star on dirait ebwele akufi bakangi na dra bakye kubake kolona ye bandeko tant na un message oyo na ba butema pasi na mege ko be ko en contact na musicien na biso congolais wa evoluer na Nigeria c'est une star. Parce qu'on appelle l'Afrique du Sud avant la Pretoria, Papi Souvé. Na bengi souverain là, Papi Souvé, comment expliquer que Tino a koufi, ma quoi qu'on a coupé. Aïe bisinga lobi, basala ki wana, ba participer na matanga ne, basaki na mot à dire te, mboka ba paya, basala lilo ba kolobate, ezali kutu na bastar mususu na Nigeria wana ke non, congolais pena bala nigérienne, baswani mwasta mubali. Bana bakotili mama na bango babeti papa na bango. Ça se passe au Nigeria là-bas. Bana basangani na mama na bango babeti papa na bango pour lui dire que non aux étrangers. Ndenga benga biso ba foreigner, ba biso foreigner. Donc on remonte que likambo on na lobanga awa na South Africa, ça se passe partout comme ça. Botika ko bala basi ya bikolo, botika ko bala bibali ya bikolo, ça ne paye pas. Lingan de konayo, Biblie le dit biso mariez-vous entre enfants d'Israël. Ndenge moko pena yo congolais ozali na mboka mopaya. Basi ya ba congolais bazali kuna, mibali ya ba congolais bazali kuna, na malamu mingi ke tosuka na ndenge tosuki awa une star congolaise que mère baza opunena couper na chemise. Vraiment mutema pasi. Et puis si passe ya kosakala te commandant Anderson siko voilà te comme la suka to tant mingité siko malobani no lobby. Est-ce que ministère ya culture ango eso kipaka kaka na ba musicien o bazala kati ya mboka to na ba o bazala libanda to mona ka ba mingi ba musicien o babima libanda to libanda comme cimetière ba musicien. Est-ce que remède to solution ni ba ko joie pona ba artiste oyo basala ba œuvre zoyo kana mais bazokufa pauvre boy. Bon, ezali problème très complexe. Au moins awa sokoda ebima na Congo, gouvernement finance bango, balia na mbongo, babebana, donc c'est toute une
une litanie de problèmes oyo kozala solution ezali passe mais na ba musicien oyo bazali libanda tant na miko solo na mwana mboka Papi Souve ayebisi ngai boye na niveau ya Nigeria asali association moko ya ba vedette to ba musicien congolais ya diaspora akokita na Kinshasa a affilié yango ba reconnaître bango na gouvernement comme ça ba comme organiser kuna na niveau Nigeria peut pas étendre partout en Afrique peut partout en Europe de façon que bazala ata na ko sécuriser valeur na nukaka bo moto ya musicien so akufi ba ndenge nini ba kosunga ye ba ne peut kosunga na ba oyo bazali libanda bakangama libanda ndenge kaka lobiana poto to libanda ezali cimetière ba musicien c'est vrai ezali ba star rebelle bazali banda basila boye ba misuku to ata osala musala ba ko karate do ba kovanda ba koma lokola ba mandia alors Papi Souve alobi ba ko meka ko remédier na yango biso pe na South Africa awa ba musicien bazali vous allez encore vous rappeler que petite sœur na biso moko bechanta kufaka awa ba musicien ba dans l'hôpital terre azara internet l'hôpital pendant beaucoup de temps qui na betaka le seba mais na betaka le seba na retard tant on a beti le seba c'est le même jour que la petite sœur est morte donc ozomona ke ba musicien na ndenge na bango moko baza ko organiser te na koluka na solola na makambi ya communauté surtout ko inviter bango to solola bango na nteba qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous valoriser ba star na biso libanda pe ko luka koyeba ndenge nini ya ko sécuriser bango parce que dans ma soni pe ma passé comment la ke mutu oyo a travaillé pendant beaucoup de temps aye osuki sa vie naie d'abord carrière naie et suki mabe vie naie pe suki mabe parce que ba saboter non seulement nzoto na ye mais ba saboter na communauté na biso comment la ke mutu un congolais akufa ba kunda na couper na chemise et makambo soni et makambo pasi donc pour que les raboter il faut que nous capter seulement solution peut-être c'est makambo et se répéter sur l'avenir et là pas pour la culture na biso. Merci beaucoup. On va finir par ici, commandant Anderson. Voilà, puisqu'on parle de la mort des musiciens, Doudou Adoula, Azaïko, Abinisa Bisso, donc Aouté Gotika Bisso, mais qu'il y a un poteau, un mot de compassion pour Doudou. Est-ce qu'il ne faut pas que Adoula Akoufagi? Oui, nous avons informé, très informé. Aujourd'hui, quand Bisso Tolande Bakamo, nous avons informé, nous avons une vidéo, nous avons quelques heures avant sa mort. Na évité ceux qui mwana na ceux qui danseuse ya kala kende otala na ndaku aza ko melaye donc on dirait Doudou asalaki paralysé a se rétabli parce que la vidéo en tant que filmer par comment le groupe que non tala Amérique Bobina dans la petite la chanter pour elle a épicé dans le chocolat moussous dans la télé pina Doudou Adoula wa binisa biso na saiko na yena non on dirait ça la paralysé a se rétablir donc comme le gars moi na moi mukie parce que ça y a chocolat na le chocolat moussous tambola bina donc ça n'a pas passé na tena bia oyo eza malamu te donc ba star na biso ba musicien na biso ba luka peut-être ya ko préparer à venir na bango et rosala bien parce que l'image là m'avait choqué et j'avais vraiment très mal au cœur de voir que mutu la Doudou akufa nengwana donc ils ont participé pour la culture na biso. Voilà. Merci beaucoup, commandant Congo Anderson de Djobour. Mesdames et messieurs, je rappelle que commandant Congolo Anderson de Djobour, Azali Moko, porte-parole, il y a communauté, communauté congolaise en Afrique du Sud, à Martin, Afrique australe, Sikaboué, nommé porte-parole, il y a communauté congolaise en Afrique Mobimba. Donc, Makamutu Afrique Mobimba. Et ça, commandant Congolo Anderson de Djobour, porte-parole, il y a Congolais en Afrique Mobimba. Voilà. C'est par ici que nous bouclons cette émission, mesdames et messieurs. On se retrouve prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Lokole Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Hein. Chap chap.
mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake nakupendaka sana